déjà pour nous répondre à la question Oyo. Et au moni blog toujours ça la lelo. Tout ba quelqu'un qui rattraper biso le vie. Voilà. C'est-à-dire lelo internet c'est comme si peut si ba monopole trop. C'est-à-dire ba so ba respect à batouté. Voilà. Et surtout ba. Mais pourquoi yo zo ya toujours na marambo yo uti na ngokuna ozo na ngo awa. Na ba donc ba ya oleka na TV ça mambo ça la rawana. Bon, ça là pour le YouTube et comment à la portée de tout le monde. Vraiment. Parce que la film bouté donc celui qui est là au sali na yo. Il y a pas de comment na bongo bongo. Minimiser pe yango te mais on peut ça conseil na ser wana et malasima abandela ngo lisusu te. Abandela ngo soute pour ba sali même de connaître la famille bongo, yé pas c'est bien. Aïe o batali singai succès, patience, le sambo Musala, point barre. Au lieu de côté l'on a cop na biso yangwana. Rosa na kiss, bosso ebo jouer. Voilà. Rosa lesbienne, bosso ebo jouer. Rosa na succès, bosso ebo jouer. Or nga président vit de loin ebsa ki biso succès. Isa nzambe. Président vit de loin abandé ko insister chaque jour na répétition. Natindi bino na nzela ya kisite. Muta ke ko simba kis na groupe na ngate. Na lingite. On comprend? Et surtout adage mo balobaka yo muto mesana toujours ko benga bata kis. Yo pe le jour ozwa ba bengo ka muta kis. Voilà. Donc succès onga na yebi et muta kana ka pa nzambe. Nzambe ne le maître du temps per circonstance. Bon, biso no toana monde actuel où ça internet. Na carte internet bezali, na carte internet buzo bezali. Vous comprenez? Eh, parce que l'autre quand on fait clic moko, to yo kan to la IGF salité. To sale lo mo to bino IGF nda tindi biso to yiba. Pona okita l'air msuka personnalité bien dignité ya IGF. Voilà. Au moins une raison bah ça biso que bois ba collègue bois ba camarade parce que nous on boyé na rosa no confiance to kuta na presse makile tout le temps ko kangana biso ba eno ngana yebi yo be yango yebi mais les jours to beba les apparemment bleu ça ni oyo betanga na lokuta na ya solo o beta yango album na bino bobini bien te abiso na album na biso to bini bien banini na ndimite to beta mais so déjà to yé na papa ya mama na yo ayo elongetenga ma ayo ozomona surtout ba biloko wana yango ezoboma et déjà so ngana zaki ye na ngana ya concert à Falité parce que concert à Fali orchestre est victime wana eza base ya Mimi Chikeva personnam ser na biso Chikeva eza base ya Chikeva. Maman Mimi a koufi na fonction ya présidente ya ba warrior. Voilà. Ça dit na kata ba warrior, tout le monde va serre na sous ba lorette compresseur ou ba menasa ki wana. Baza ba parmi ba pilier ya ba warrior. OK. Vous comprenez? Très bien. Donc ngaso na ki Karine Pandora wana na lingana ki était. Donc ça kenda ki bongo ayebaki ke événement moko au salama. Parce que bon ba vivre na ba na base. Vous comprenez? Donc, si on a deux personnes, on va faire une relation pendant 10 ans. Na art, bien la presse, na binon de bozabon. Ba beba na tisa nungu. Et déjà, Gabi, c'est kon yambo kanabiso. Et il y a vraiment tous les Arabiens, alinga biso baleki nemingi. Et au moni, lelo, mutu, aza maître ya ba propos na e. Que? Oh, le na olo bango boye. Lobby moto oye ya liko na ngati e matali ko langomba. Vous comprenez? Mon amna ba sentiment na des mères nyang oui, to la na des mères pona des mères fa ba ke na ngo ba ngomba na Malika on no magano ngo bazanga na. Parce que na tala be Malika binaka na problème na des mères te. To tala be des mères kuna Malika be ta wazo finga nga flou na za na niveau net ba bilo mo abongo ba kendena. Nati to chité ya marambu ya mbongo ya surprise. Parce que yo mesano dans fingama parce que au commis sa personne publique mais ba famille wana est-ce que batona ba personne publique pas personne publique là yo lugo salango
c'est que yeba yeke exposer famille omoni donc tolanda interview ya Karine Mokonzi bakuku Karine alobi yango clair abi ngana nayebi biso baolukela sila nini ya osimba bango te ya omata nini amataka likolo sikoyo même gofukama na nofuka bona yebi ke na 2030 azala président ngana ozawa mais tellement nzamba bombela biso parce que ayeba pe secret parce que soyez pas là ça mitema même maman no yina e otali pena mutema maman nga ezande boye nando yasu na maman na biso te mais nzamba za ki sage mbongo ya salaire na bango mais quand batu mo bazasu wana pona yo bebisela ka bango musala de même na réseaux sociaux les bandeko na biso bazo bima pona usala ba n'importe quoi ba bosana ke auti na famille moko le mso ta famille respectueux a bosana ngo voilà omoni donc siko likona yo famille nyonso basaya nini bakwei donc là to ça babilo abongo to tala rapé famille na place baya kolobaki a l'air osala rango ozota la famille te to biso mono to banda kota la famille avant mokile lobela absolument la famille na pesa bango tora makase oro imaginer ndenge nini biso osali groupe ya ba comédien pona lemsi ko sunga feti matanga mais ba chroniquer ba se retrouver na kati wana bango pese ke bango pe baza ba comédien ba se retrouver na kati et ne ba se retrouver na kati bon voyez bango tito 6 mois ba audio ebima libanda hop mibali faut baya OK non mobali aza mobali déjà moi c'est na réseaux sociaux ils a le roi tonga lisano et si la rana lisano voilà zoko moi c'est na une bar je suis là na bar mais oui mais oui les cas entre demeure Niangina Malika Mania lelo tomoni Malika Mania ya bisimbongo abike mbongo wano madame Belvika ndia pesaka ye kozongisa bo eske likambu nyonso ezake bana bazobunda ezaka censé fo kotisa fo mutu ninga kotisa ka kombo ya mama ya voisin na betaka masolo oya contrat le msunga na epa na ye comprendre très bien na longwe awa na ye awa pourquoi faut place on a commis ba permettre nga ko finga place on a uti to matate oh yo muto yo longwe awa le yo ye awa yela biso ba qualité na ba compétence oyo ko sala ke place oyo commis ba tombwama S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs sur notre émission, votre émission qui est présentée par votre humble présentatrice Chaussée Siana, la Cléopâtre. Moi, je suis autrement dit IGF. Voilà, mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne GI Télévision, Jemima Ibele Télévision. Et je dis un grand merci à Yemoko Jemima Ibele Yemoko Jemima Ibele, mon gros bébé de la presse à Exosekini. Voilà, merci beaucoup à maman Nyos, il y a la famille Libota à base à Londres, il y a Cathy, maman bière chérie, pour aller du soupa et pourquoi pas ingénieur Francine Ngolou, Nata Kalambo, l'aide du finance, les financiers, il y a Yo, Yangoana, établissement Giante, Jonathan de Best and Nice, et si Maman Rabongo, merci beaucoup pour l'assistance, il y a Pam Smatono.
Enoch Luzolo, exerce une pièce sur la caméra, ainsi que comme ça, ça va vraiment Pembeni et ça là toujours Kitoko Makasi. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui sur mon plateau, je pour vous, mon invité Babi Bongo dans le Bakombo Tewan et Zabongo spécial na bomi on a le baba comment les vraiment na bien le Bakombo décembre on a sorti aussi là dans le Bakombo invité tête qu'on découvre eka. Voilà, exerce une pièce sur Zabongo même langage nanga aux habits sur plan ensemble et ça là vraiment Kitoko Makasi. Bonjour. Oui, bonjour, chanceuse. Il faut pas comprendre à moi pas si. Donc, moi na soumi IGF. Voilà, bonjour na batu tout bolanda biso. Na Jemima Ibele nga na ba Congo Victoria. Et na surprendre bobi GI. Voilà, Jemima Ibele. Na pesi bambote, master ya tongo, ya ba souffrance, ya ba nini. Donc lelo nzamba sala biso ngolu et tokoma na moi notoriété mukie tokoma na ngo epa ya batu. En tout cas, merci. Na papa Albert Mambou depuis Paris et Paul Mwamba, papa social, mon sponsor privé et Naza Deva IGF, IGF on n'est qu'à voilà, merci beaucoup. Za toujours là les canaux mais ça na kolobasa na miso ils a déjà et akobe la boza la wana devant ma porte de télévision na bino pour consommer yango na ndenge mo ya kitoko zwa yo vana na olingara mingi kofana na canapé vanda na canapé yo olingara mingi ningo fana na ona se pour na moi relax émission koto na ndenga bien fana pa na se yo opo olingara no tabouret en tout cas zwa tabouret yo za na ngona téléphone télé mesika moko ya pio parce que apena okomela mai ya pio. Voilà, tout le monde bongo bakto sur la sur actualité oyo ezoleka actualité ezoleka parce que linga notre zabon l'internet sur tala ande ba makambo ezoleka leka to sumana koto to moni bongo ndeko na biso Karine Pandora akenda ki bongo concert oyo ndeko na ye Fali Pupa mwana mabele mwana quartier akenda ki pona honneur a honorer ndeko na ye ya mabele mais oyo leka ki wana makambo déjà eleka. Mais balandi Karine Pandora babeti bakati ba perruque basala ki bakoka ko sala wana est-ce que bongo eza malamu? Et déjà pour nous répondre à la question oyo et au moni ba blog toujours sala lelo toi ba quelque ko rattraper biso lobby. Voilà. C'est-à-dire lelo internet c'est comme si peut si ba monopole trop. C'est-à-dire ba baso ba respect à batuté. Voilà. Et surtout ba mort. La fille là Karine Pandora et nga vraiment natala bango bata TikTok ango natala bango vraiment mingi te mais nazaka ilo e pusanga kotala ye et gesto ya mabe ya salaka ya ko minimiser et bembe ya ser le roi Mimi Chikeva au biso to fana musique depuis kala et ser wana aza mutu oyoyo asali toro na monde musical ya mboka na biso asungi ba artiste ebele. Alors, tu as dit la fille wana auti nulle part, ayemba la mort à minimiser les bimbe. En tout cas, il s'est là bien et bon, tellement biso mesana ba clashté, to mesana ba finga fingate et souka eka na mitema. En tout cas, à salarié lo mo ya faux et déjà so inga na zaki ye na ngana ya concert à Falité. Parce que concert à Fali orchestre est victime wana eza base ya Mimi Chikeva pe ya son âme sœur na biso Chikeva eza base ya Chikeva mama Mimi akufi na fonction ya présidente ya ba warrior. Voilà. Ça dit na kata ba warrior tout le monde ba sœur na so ba Lorette compressor ou ba menasa ki wana baza ba parmi ba pilier ya ba warrior. OK. On comprend? Très bien. Donc ngaso na ki Karine Pandora wana na lingana ki était donc ça kenda ki bongo ayebaki que événement moko au salama parce que bon ba vivre na ba na base. On comprend? Donc pour na yende ba beti bongo et continue ba réseaux sociaux pour na ye amoni a gagner le romo ya malunga parce que ça vie na bango nde bango ba mesana. Or on a moto do sala waza na bo moto fallait pas akende par rapport ya abise oyo asara na matanga. Et déjà pour na ngai na ko encourager yango te et nako minimiser pe yango te mais na opesa conseil na ser wana et malasima abandela ngo lisusu te abandela ngo sute poso ba sali même ndeko ne ya famille bongo ye pas se pe nango te osomona parce que ndeko za boto botam ba famille elo yo liba salo te ko sala pe muninga te
tozwaka sikoyo Mimi Chikeva ndekwa Karine Pandora et yo sikondo za IGF boye au publier image ya Mimi Chikeva na mabe ya osepela la pété on se comprend tout le monde à l'époque les sœurs na so Marie Missa makufaka ndeko na biso Karine Mokonzi la baronne na pesi mbote place ali et erreur asalaka ya kokanga photo ndenge bato balobaki yemta publiera matanga ya Marie Missa carrément isalaka bato mabe omoni bato belé yelaka ye mais en tant que humaine a ko fanda ko comprendre bon ezala ya solo ezala pe lokuta mais quand même na kimotema bomoto ba comprendre que ko sala mabongo te parce que faut en respect ya ba corps faut en respect ya bibembe parce que c'est très important ngana yo tozo vivre leo na ngolu on comprend to leki na biso bato bakufi lelo te ngana oso to moni mo ya lelo ezaka nzambe mutalinge puis ngolu na ye mdesa to mona journée lelo tout ça pena ba spécialité donc encore une fois c'est Rwanda azwa mayele mbasima asu biloko ya bongo te et osala vraiment kitoko te. Voilà, maintenant ce qu'on va salaka ba biloko ya bongo est-ce que bazalaka na famille te to lokola Karine Pandora lokola ndeti petite sœur ou grande sœur na yo na famille loko bongo esalami et loko bongo so esalami déjà faut koyeba na yemoro muto abayina osala loko wana atali famille te parce que yo mesano dans on fingama parce que au mikomisa personne publique mais ba famille wana est-ce que bato na baza personne publique ba personne publique te là yo lugo salango c'est koyeba yeke o exposer famille vous comprenez alors yé azaki sagité ponanga yé kuta luka ki afingisa des familles parce que la biloko vraiment ça na ba TikTok wana TikTok est un réseau commercial. Les gens qui ont la cop ya mbongo, cop oteka biloko na TikTok. Mais na bate belé ba memeli yango bêtise. Bato ba memi bêtise nango, nde bazo comprendre bêtise zo sala bango. Ça dit mudaye azo finga ne batu, azo sa ba n'importe quoi, aola que ça ba nidité na réseaux sociaux pona ye azo pona ye a mona ngone tondra sa la cop mibali fo baya. OK non. Mobile aza mobile déjà moi c'est na réseaux sociaux ils a le roi tonga lisano et si la rana lisano voilà zongo moi c'est na une bar to sous la na bar mais oui mais oui comment nazo elle roi net si bon tout exemple moi typique moi ça lula golia pili makasi kopé qui c'est pili et koiza et gozo opela mtwa da 5 ans voilà patika pili mbala moko on comprend ndenge moko na ba sert na biso bona minimiser vie ya boitité na minimiser vie ya bar te parce que ngamo mukolo bar mais toyebaka et loro ni to sala OK bar bien boisse de nuit za place ba do lukela mbongo ba service baza ba DJ bali baozwa mbongo ya salaire na bango mais quand batu mo baza su wana pona yo bebisela bango musala de même na réseaux sociaux les bandeko na biso bazo bima pona osala ba n'importe quoi ba bosana ke auti na famille moko le mso ta famille respectueux a bosana ngo voilà omoni donc ko likona yo famille nyo so basé nini ba kwei donc là to ça ba bilo abongo to tala rapé famille na place baya kolobaki a l'air osala rango odota la famille te to biso mono to banda kota la famille avant mokili lobela biso ta la famille voilà biso mono to la famille avant que mokili et lobela biso toza tusuka wana lokwa pesa ka mambo ya concert to so apika mambo ya concert pe to kokota na makambo biso to moni bongo ndeko na biso muzeki ndingu ba uti kobeta na Angola pas ba spiritas est-ce que c'est normal ko beta na ba fanatique ya ko beta na ya ko bundaka est-ce que c'est normal bon déjà musique il faut dire la musique et tout le bango à chaque fois la concurrence fait la loyale voilà c'est-à-dire mutu moko sur le ticket levé charge la musique on a beaucoup à kokate OK donc c'est ngafo awazala parce qu'on a na chaque orchestre il y a une préférence dans une préférence dans l'orchestre. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons hérité, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait. C'est-à-dire que nous avons fait pour plaire leader ou yalingaka. Si koyo na biso pe d'orchestre wana to sala pega makambu pour plaire leader na biso.
Et tout ça na ba concurrence moko ezala loyal. Ça dit nga so na tondisi awa yo pe kuna fo tondisa. So yo tondisi te to yesko ko sala analyse sur marambu ya rotondisa. Voilà. On comprend? Très bien. Et to ko tika maramba ko tondisa te to mamona marambo banzoto. En tout cas et ça qui to ko te e kitsana cote. Na affirmer te que ba spiritas mbabeta ki. Parce que biso no to ebi. Bon biso no to na monde actuel où ça internet. Na carte internet bezezali. Na carte internet buzo bezali. Vous comprenez? Eh parce que l'autre quand on fait clic moko to yo kan to la eta IGF salité. To sale lo mo to bi non IGF mda tindi biso to yiba. Pona okita le msuka personnalité bien dignité ya IGF. Voilà. Vous comprenez? Très bien. Donc tu na affirmer te et batulelo par mo ça mam ba sentiment na bango. Pour la limite mloko hérité ou ata goga motatembe akoyi ko tinda batu ba agresser mutu. Na limite. Batu ba mo ça mam na sentiment. Ami alingara wata au sala makambu o ya linga sala. O etinda mba wata te. Vous comprenez? Au wata na temps auto beta da faire l'autre on calculer pas que beta Bukavu siko ko tinda déjà mutu. Et ngana osenga na ndeko na biso musique ndingu. Et c'est quelqu'un au na lingara mingi et aza courageux à sala musa na ye mais to défendre la musique. To défendre musique, to sala ba analyse sur musique. To tika kokota na ba vie privée, pour la vie privée vraiment za rakito roté. Parce que là na OK na ba vie privée, ngamo pe na o mitana ngambo. Vous comprenez? Très bien. Parce que dans limite so na critiquer la musique. Ba obeta ngai. Dans limite. Donc on a fandika na musique album na bino bobini bien te abiso na album na biso to bini bien banini na limite to betama mais so déjà to yé na papa ya mama na yo ayo elongete ngama ayo ozomona surtout ba biloko wana yango ezoboma musique na biso donc ba leader faut pas ça l'effort ya oyebisa na ba communicateur na ba communicatrice na bango na ba o ba monaka na ba o ba monaka te. Faut pas ça un message wana que boya ka défendre musique et non ba vie privée ya batu parce que là yo le ko fingi na kombo ya ferry carrément mukile ça ni ba mona ferry mudasa ni atindi or ferry ça n'a rien à voir ero ferry là mzo raisonner ni face à la biso vous comprenez donc ba leader na biso soki ba sala ke baté na makambu oyo et risquer musique na biso tozara toujours na se attends dans ça effort mais moins amata et on nous la passe pour bon la entourage na ye na invisible na visible bata toujours na ba banalité ba futilité o pour la ba longoli concurrence loyale et comme concurrence ya mambo finga mambo bunda en tout cas kito côté na longwe pas IGF na kele msupa ndeko na biso exaucer ndaza bongo na betara masolo oya contrat le msunga na epa na ye. Vous comprenez? Très bien. Na longwe awa na ye awa. Pourquoi faut place on a commis ba permettre nga ko finga place on a outi. Tomatate. Oh, yo muto yo longwe awa. Le yo ye awa. Ye la biso ba qualité na ba compétence. Oyo ko sala ke place yo commis ba tombwama. Mais pourquoi yo ya toujours na marambo yo uti nango kuna ozo nango awa na ba don ba rolika na TV ça marambo sala rawana bon ba sala ngo pour le YouTube ngo et comment nango à la portée de tout le monde ba simbela mu film bouté donc celui qui est là au sali na yo ya ba comment na bango bongo mais en réalité il faut ba arrêter ngo ba leader na biso il faut ba telemela ba marambo oyo yo pour na ba kombo na bango et puis pour na ba personnalité na bango et va nous ça bien. Voilà, merci beaucoup vraiment. Le big conseil, et Zoko, tu as déjà un bon conseil et pas. Leader, surtout, la musique, la musique congolaise, vraiment. Et je suis à qui te rote, comme on a beau concurrence, c'est quotidien dans ma famille, même dans mes parents. Oh, aime tous mes parents, ma petit, ça rend ma leader, na biso mbasa la musique yango. Mais les lots, comment on finit, na ma parents, ma kufa wana. Comment on kundula na bango vraiment et zo sala kitoko to ki toujours wana kana mamde toujours sur là to moni bongo ndeko na biso Gabriel Bolembo
aleki la télé parce qu'on est sorti médiatique eza moto à vanda na ye et puis abimi abengisi ba journaliste 4 ou 5 asali sorti média asali conférence on va bengaka sorti médiatique voilà ye abimi aleki na télé ne balekaka wana a tenir ba propos moko eza na nete so talaki émission ngo est-ce que ba biloko ya bongo mutu aza icône parce que Gabriel na film na biso na théâtre na biso cinéma aza icône ouais. est-ce que mutu aza icône aza respectable akolo ba biloko ya bongo et déjà ngai na nde baprenanga et mukolo bapesaki conseil te mais soki likambo yali balobaka et dede nakofa na plateau te mpona contredire bapropos tenir ya mutu voilà. mais lokola eza analyse oyo tokosala et tokomeka mwa kosola mwa moke et déjà Gabi c'est icône ya mboka na biso et yaya vraiment tozalaka bien alingaka biso balekine mingi et omoni lelo mutu aza maître ya bapropos na ye et surtout ya Gabi lelo na théâtre congolaise neti biso toyokuta bona boulot aza ayebi mingi na théâtre ope amoni mingi na théâtre oyo biso na tomoni te mais lokola biso tolanda bango na nsima tozomérite toujours baconseil ya malamu epa na bango déjà makambo oyo ya succès balesibienne et tout et déjà nga naocontredire ya Gabi te na bapropos na ye parce que na bapropos na ye parce que na monopole wana te ofanda na kiti mpona na contredire ye nga oyo biso tozwi mpe na makolo ya papa na biso vie de loin et biso batalisaki biso ka succès ezaka nzambe voilà donc succès lelo eza nango kisi te parce que même naza kozisouvenir papa Serge Mwembo pasteur patron apesanga conseil mo ebisinga lalu vie na biso ya art oyo toaka na de nzela toa na nzela ya losambo toa na nzela ya kisi ocomprendre biso nyonso toyebi même na bible balobaka ya nzambe ewumelaka ezwaka vraiment temps mais soki eye pena mais ya ngambu wana oui eyaka mbangu mais silaka mpe mbangu comprendre parce que lelo bandeko ebele basali succès sili bana basuccès comprendre ndeti ya Gabi banda amata ti lelo na akita ti ya Gabi aka toujours ka au top comprendre et puis ya Gabi biso nyonso toyebi ya Gabi aza vrai mwana ya bima ipa papa na biso baboli ya kuna vrai mwana ya bima ozo comprendre biso atalisa biso succès eza kisite succès eza nzambe et puis patience c'est ça ranini et futaka et surtout musala na yo sala yango bien et puis za la détermination et l'ozo sala za vraiment la détermination vous comprenez et puis sala musala na yo ra bien ba se pela non neti biso lo komaka ba filmer biso lo jouaka c'est-à-dire idée nanga ba si biso pona komana nga bien na luka place mo ya kimia na koma papa Lutumba banzembo ne andoko mona butu la plupart banzembo minga pa Lutumba andoko mona butu parce que na butu ba inspiration et ya ebele nzembo ayemba ya mabele akoma ngona butu ba malobo boyoka yemba na eza ba maloba na butu donc na butu bandeke balela na bania ou baolela c'est-à-dire ils ont inspiré oye na produit na yo na TV otie yango soki eza bien et ça nango succès et ça nango succès donc déjà na message ndeti ya bongo biso to ba leader d'opinion dole to ya na TV pour défendre des causes moko bien pour répondre aux questions moko il faut tous vraiment sage nango pour te retenga misa penzela par rapport à bana oyo lem bazo ya pe lobby ba oyeba ki pour ça la succès faut que panganga faut que simba place pour ça succès parce que ba icône de ba leader ba bisa biso voilà or nga président vie de loin bisa biso succès isa nzambe président vie de loin abandé ko insister chaque jour na répétition natindi bino na nzela ya kisite mutu akeko simba kisi na groupe na nga te nalingi te oyo akeko simba kisi na ye matali ye biso nyonso mutu na mutu ayebi place oyo ya telemi
et puis motema ya moto eza sanduku ndeka bilonge banite nde miteme banite zoko bana en fait ndenge bilonge kokanite ndenge betoile pe kokanite même ba mapasa ba robi ma ba mbale même heure même minute mais betoile est différent on comprend et surtout adage mo balobaka yo muto mesana toujours obenga batakisi yo pe le jour ozwa ba bengo ka mutakisi voilà donc succès onga na yebi et vous t'en ka pa nzambe nzambe ndé le maître à temps pe à circonstance donc voilà est-ce que ezape ya solo ke na théâtre lelo mwana mwasi po o mata so batanga kombo no boye to mwana mobali foko mapede to lesbienne déjà mode de vie à Moutou ils ont dépendre na yé on comprend très bien et je suis pas ici pour nous taquiner bateau passer à la autre vie ils ont dépendre na Moutou yon abi na yo mitema na biso eza sandu et nzamba za sage pourquoi alaxa biso mitema te abombela zo fitir vous comprenez alaxa zo passer na présent parce que ça alaxa biso fitir na biso nde to beba na raté na mukili nde to lem to kanga na rapete pour déjà na hôtel déjà IGF mutema ina na mona na 2030 on a président de la République faut na zane ka bien partout aux angana zana même go fuka mana no fuka bona biki na 2030 aux a président ngana ozawa mais tellement nzamba bombela biso parce que ba secret parce que c'est pas l'accès to mitema même maman no yina hôtel bina mutema maman nga ezande boy na ndo yasu no maman na biso te mais nzamba za ki sage ndenge mona muta sala mbongo aboya ko tselungi na kati osoko moi parce que ba ke bato ba ozanga ngo ba en vouloir epamba donc bongo donc vie à moto de pas na yé pona osa succès soki esengi akoma yango yo pe koma yango pour osa succès siko moto olem doza azalem su na vie na elem su homosexuel na kata vie homosexuel wana epesi ndako epesi voiture siko yo moto yo ti lozo na vie wana te wana na makolo wana locataire toi tu penses que conseil na yo et les capana les caté autant que yemo na zo conseiller nga anani donc nga pena na côté wana na jijara batute muna mude place à téléméli voilà ce que juger bon que pour ça succès pour na koma lesbienne wana dépend na yo c'est parce que ozo mona bien que pour ça succès na koma pédophile les autres dépendre kaka na yo donc ngai o batali singai succès patience losambo musala point barre oloko ekote lo na cop na biso yangwana roza na kisi boso ebo jouer te voilà roza lesbienne boso ebo jouer te on est likam roza na succès boso ebo jouer te izasoni donc vaut mieux écoute na zanga succès mais na bo jouer partout na okina obeta makam voilà vous comprenez très bien donc bandeko ngana zara wana te pona ko juger ba autre vie ya batu muna mda mieux placer sa vie na ye o ezo sunga ye donc voilà tout bête lisolo ya makambo ezoleka entre demeure Nyangi na Malika Mania lelo to moni Malika Mania ya bimisi mbongo abike mbongo wana madame Belvi Kandia pesaka ye kozongisa bo est-ce likambu nyonso o ezake bana bazobunda ezaka censé faut kotisa faut mutu muninga kotisa ka kombo ya mama ya voisin et déjà na makambu oyo ezo batwa luka ba faire attention na makambo déjà Belvi Kandi c'est une valeur pour Nabiso si la bisalou aussi c'est une valeur pour Nabiso vous comprenez donc si Nabiso tangela deux personnes on va faire une relation pendant 10 ans na art bien la presse na bino de bozabongo ba beba na tisa nungu Karine Mokonzi na leke tupanda oui période les retours ya poto batika romona na Karine te wani zaki no ka ba contre table lo ba bazaka na ba mésentente ba bongisa non ebisa yo parce que toza batu au moni raison ba ebisa biso ke boa ba collègue boa ba camarade parce que nte toza boye na rosa no confiance
tokuta na presse amakile tout le temps tokokanga na biso ba eno ngana yebi yo be yango yebi mais les jours to bebana eza parmi blo sa nini oyo obetanga na lokuta na ya solo obeta yango ya baba mutu azaka mutu yango ba biloko epekisi biso tozala ba camarade penate toza ba collègue tokuta na musala to panzani lelo biso lelo so lelo comment na ba décadence makambo mabe comment toto biso moto fongola ba porte d'entrée wana yona lo ba presse ba pe na 40%. Maintenant pesaka bango tora makase oro imaginer ndenge nini biso osali groupe ya ba comédien pona lemse ko sunga feti matanga mais ba chroniquer ba se retrouver na kati wana bango pese ke bango pe baza ba comédien ba se retrouver na kati et ne ba se retrouver na kati bon oye bango tito 6 mois ba audio e malibanda vous comprenez et l'eau est biso et l'eau na place wana na condamné bango biso moko ya ona oto so l'eau moko ba ser wana ba valeur na bato ba pembe na bango il faut pas ça la tension po Belvi kandi otinda mutu na TVT ya ofinga mutu voilà si la bisalu otinda mutu na TVT ya ofinga mutu ana tana te ça dit biso to zara wana to c'est la sentiment na biso po ba linga biso mais lola na olo ba makambu on a tenir compte OK que o le na olo bango boye lobi moto oyo ya likona ngati e mata likola ngomba vous comprenez mon amna ba sentiment na des mères nyang oui to la na des mères pona des mères va ke nango bango mbali na malika pona magano ngo bazanga nango parce que na tala pe malika binaka na problème na des mères te tout à l'heure des mères kuna malika be ta zo finga nga flou na za na niveau net ba bilo mo abongo ba kendena nati to chité ya marambu ya mbongo ya surprise bon si seulement si que eza ya solo bien eza ya lokuta pour anika fo ya lobango voilà pour nous protéger combo ya produit na oza nango vous comprenez très bien pour ngana to go finga na biso mais ba ota ngomba OK omoni donc to landa interview ya Karine Mokonzi baba kuku Karine alobi ngo clair abi ngana na biso ba lukela sila nini ya osimba bango te yo mateni amataka likolo sikoyo le baba kuku ba osama kamna bango ba osala est-ce que sila mnatindi ba vraiment mais bango ba sala ngo pa ke kombo ya mami na boisa nini ikoti wana ya mon bango ba yeba basi mo ina landi ya Gabi na mission ya Gabi abi moto qui parle makambo te voilà et sikana vraiment ya Gabi en tout cas félicitations alors dit clair moropé mutu pa ko sa likamna sali bobeti on pekara parce que à force ya yo luka ko loba bino ba finga bino te ba o matsa mamoko ngomba likolo de même na lelo belvezo finga ma oh na mamso za rasage OK oui to reçoit na biso mais lem sunga nga na otaki so na bina na ya pano yo ba ta okate fona beta mbamo jemima mbamo OK na kemba mo ba jemima ta po biso na professeur na zo mo ebisa biso na bitumba kuna so ya permis vous comprenez na reçoana kuna so ya permis ma fille anya so ya permis eza ya lukuta eza ya solo parce que nga pe na luka raison nanga voilà nga pe na luka raison eza ya solo eza ya lokuta nga na kobeta yango pona yabi ke ekotire bato na ko ba jemima na yebi bien ndaza bongo na yebi bien le ba ba na yebi bien déjà ba mona ina saka na tambula le soude pas 3 fois bon ça ni bon ça kana mutu mais yo mo blozo pande bi mais tellement nga pe na oswana na posa na kweya te na obeta ya on moni faut ça sage faut te protéger ba valeur auto wana bango belvina sila baza ba valeur na biso o lo tozana bango baza ba yaya le to mona ba pechanga banan lelo de chaîne wana isa chaîne oyo promouvoir ba makasi ya miroir lo so legi na SB obimi
oleki na Bellevue TV obimi oleki po malgré ba chaîne eza nango ebele po kobima ya mutu edépendre kaka na chaîne ya monene te okoleka mpe na chaîne ya moke batie yo mpe ka obimi na yo mais toloba par rapport ya chaîne oyo bango mibale baza na bafani moko nini focus oya bakuku baza ebele focus oya na kota famille libote baza ebele focus donc so oleki awa aussi mpe okomi mpe na bafani mbala moko ya omoni fo oprotéger bango likambo so ekozala ezalaki mpe bongo sadi na nungunungu ezoleka totala toa famille touti musika tokokomaki ndeko moko te oyo totongi panda ta molai mpo na makambo ezanga nango ntina toboma moto monoko elobaka tro esumukaka makasi totia na se toa bandeko toza bandeko lelo atofingi awa ofingi awa ekochange biso eloko te parce toaka bandeko donc nga oyo nakoyebisa bino yango wana etoyeba kobala monoko na biso ava toloba likambo su talango mpe kaka libeta nongo kara elongola yo eloko te donc merci na bato tu bolandi biso e bambote na bato tu bolingaka lalu maleba e Jison Makengo mon ami napesi yo bambote ebele tonton Chic ti Chic Makengo e mpona nini te na Chief Makiadi Coca-Cola implice yao yango wana e bato tu bana tu ya njili napesi bino bambote ebele ngana bino tomonana soki invité nga lisusu donc voilà merci voilà soki te tokozala parce que j'ai déjà ndako na yo donc ya bambala o mbala tokozala kaka voilà un grand merci à Jemima Ibele gros bébé de la presse et pourquoi pas la maman chérie maman Claudine Bokato la maman José Lusalisu maman Chantal Mukendinga na kalanga mona ba mama nzambe tonton Gilles tonton Gilles Mbanza Mbumba ya yo yango wana tala bambote nga apesu pena mupiko babi déjà colis déjà donc c'est bon déjà Yesu ne molongi biso kaka Yesu merci beaucoup la sima ya caméra ezaki bongo exo mikebi na sima ya caméra bongo la présentation ezaki bongo ngai oyo bino chancer si yana la ki pas comment la suka ya basolution autrement dit IGF na invité na ngai lelo tozaki bongo na la loubo ki bongo vraiment ndenge auti kopesela ndenge auti kosala analyse ya kitoko analyse ya kafu vraiment babiloko misusu bandeko se toyoki yango en tout cas tomeli yango ekosala pe kitoko makasi restez toujours branchés c'est Ressimate collège coaché sur notre chaîne GI Télévision. Quant à moi je dis au revoir. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.